azana malédiction mo ya famille uta nango po ya banda ko yiba basoso. Ah, na vérité na banda ba yebaka ya no yiba basoso. C'est le. Ko mutu azana malédiction ko yiba eloko nyonso me ko ya ko yiba soso e ratakati. C'est le ayiba soso na banda. Ayiba ka soso makasa tika basoso bato ba ofela memi mama na bakati ki bana. To ba ko lakela na ba lakela ya ne tika le kumba ka eti le net ba wera so bazala makamute. Ndenge mona na ya ka maison mais to ya ba problème. Donc mutu lokola mwana ozotanga kombo atikala kozala mise te po mise modèle na Afrique azalati mise mobo ya libandira ayembaka donc mise ya ba modèle na atikala kozala te na non mais abanda ko yemba bien papa chéri na malembe to tchè te manda ko rassembler elongi ya mengo moni to pepe kala sali cortège azu mutu mo atia na sima ya fiche jeune mo atia ko mengo c'est le ya na elongi na ye siko tele ke pardon ba yo ba pepe kala tikela wera ba biloko mo ba tchè pe na clip ezaki to mo ba tchaka ino aleka ba luki ba traiter elongi wana po bongolongo ezo bonga te taka mutaza elongi lokwa libaku oyo mutu so apeti libaku ndenge sala so elongi so aselu ezaka bongo elongi mo yanga lokwa marteau tenai elongi mo zonde nzungu ba toksela lotoko donc position yeba na kata za ndenge nini ache C4 na kimukolo tala nenga komi lokwa jeune ba benga Michel wana te potanga bando na ndaka wera exaucer ndo pika crise na loba ngotu mutu na ele ka munene mingi so bi mutu azaka nzoto mikeme santé kena na mutu so that's why continue ndaka wera so so amonie taka bana ba mesa ko ba restaurant ba mesa ko ba don ko ba ni ba piscine ba kena ba place mo bien so muna so mutu mo yaka oluka papa na bongo tala mutu munene so akoti na kati ya veste maboko koti na veste so mutu apambe etikali exaucer na moni le roi monstre so amoni mo na piqué crise wera Bogis Mopema wera so okimae andeko ando kimete mando piqué crise so amoni deuxième test na ye ba yo kanga na manquement à 80% le na nzoto c'est vérité mais la miliki ta koli na via ma masuba ya ma lobo 80% ça yo wera no komi na nzoto na bozo mo na nzoto ya sele yo e uti musala pa koma bongo tala mundela sala marque na ye moko ya mafuta po eluka mo ebongisa po wana ninga zalaki première rencontre na bango tombo ke kuta na producteur ya kana bala na ye mona producteur abela tanga mona sele ya pika crise bakele na hôpital abi amoni démon eza pende egie tomboki sida wana zo sumba na nzela na façon moko mal tala mutu nenga tela munoko donc apota libumu ya ntaba donc fanda donc okurate esenga na ko fana bona bete basola bogisi mais c'est moi kala ya libandi azaka na chasser azaba batmo bazaya batmo fa ba yemba mingi na oke jazz ba modèle na ezaki ba to kote kuna leti ba papa lokombe ese ba ya liboso bil na maison oka batne ba otalo ba comprendre terre na zolo ba sele yo mais Serge Makaku te Serge Makaku comment on va botter Serge Makaku ba botama lo kwa kiki omoni ba Makaku na bazaka ya bana ya mikena mitu miki wana ya botama bongo lo kwa kiki ba bene Serge Makaku on a ko défier ngo lelo musique habite ki ne sele yo comment les appelle Serge Makaku botama lo kwa kiki lika kwa mutu miki wana vous comprenez yo na émission lelo ya liboso ya bil na maison mais Bogis Mopema alobi Weranson asala nzembo te oyo bo lingelela ngo mwasi do banzemba wera okoyembelela ngo mwasi te bon eza problème tenga na opesa ekutu merci pour na yebika azamu d'actualité te azana mokiliti do batu tout ba yebike le roi de la forêt banzembo ezebele na ko banda kotangela te bato afanda kanti bato alela ka bato nzembo mwasi bana e mama molingo pasien tu paraît occupé mutazanga succès mutasali featuring na mokili mombetika la ka sala featuring na Yesu bo bato so bazana mokili ya yembi na bango bezo simba te wa sérieux donc eloko etikala ka Jesus zonga senga ya featuring ayembi na ba misi abanana fala kote studio ya nzala spara bando sombele banda tongo ti ya sombele kwanga na 12h na studio na yemo ka futele na bambongo aboya fali wana ayembi na faire rien ayembi na ba déplique ayembi na ba Freddy Miyaka yemina tout le monde jeune moi yo ke la ka baninga keto nde ba fana kala baninga na mutema ne bonga ti wa sele et puis loko na ebisa bango faire album wana zo sala dynastie et ça nango bien bo bengi ba collègue na yo bo sangana mais lo baka makambo na yo kana otiko yo ke za solo ke bo bengani na dynastie mais soki botiki ye poka ya disque wana eza ye
boluka ndoki te boluka nganga te ndoki na bino pe libabe na bino ya disque nde kozala mwana wana Serge Makapu mais ye sikoyo lokola bakenda na wana banganga basymptôme etikala yango monaka atambolaka bongo na bamakambo lokola mutu ezosala te oyo mutu wana ozotanga kombo wana aza na basymptôme ya mutu ya liboma so otali ye bie so afana sekaka pampamba aza liboma donc yango monaka papa batala nga vraiment bato balobelanga mabe mingi lobi mutu awa ozwa problème awa bakoyala bake papa oyeba yango moni abenganaka ye babengana na viva na muzika kosala bapolémique te na misie mo boya na miziki makolo mabata tia bimi mpe makolo mabata asala succès moko te ayebana te so otuni ata mwana moke na nzela boye otuni ye oyebi héritier banayebi héritier mais surtout oyebi Bogis non bayebi te so vérité Bogis na ayebi tika makambo nako David na ayebi Bogis otanga wana Serge Makapu jeune mo ayaka na maison mère ondie mutu babengani kindoki na famille nazoloba na yo ye eloko eboma ye ndenge départ esalama ya maison mère ti lelo baninga mosusu bakenda malchancé na kati ezalika ye malheureux malchancé mutampoka mutaketu ndeti yakolo bauti pa dike role eza ngo programme te ye moko dike role banda sala eloko na masasi mikomba omasa masa bundaka te akenda wapi dike role akenda faut tuna cerveau ponga moko na mutu na yebi te so akenda wapi mutu wana botanga kombo na ye atikala kobeta ne concert ata na Kikwiti te atikala kobeta ne concert ata na Bakongo te atikala kopesa mbongo azwa ata studio te so na bili ndako mabe studio aza pene na bafani na ye non oyebisa yo vérité so biloko ala mpo babogisa ezalaka te biloko mpo basele eza tomona jamais les amis de selo bakokende koluka nini moto aliaka kwanga makasi na bandani na moto atomson awabenda biloko so nga so nataka na bafani Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino au Bolungaraming. Et donc, on est sur www.idéologie TV avec la vidéo. Mais nous avons fait ça comme Maramuneng Zalaka. On est sur Bino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est dans la vidéo. Mais dans la Sarabino, on a pété la cabine en Masolango, Nengenini et Zalaka. Donc, l'actualité nous oblige à remettre à l'isolo. Il y a Ranson Nabogis Pompema. Qu'est-ce qui se passe entre Boromi Balé, Bazo et Lani? Bogis Pompema, ex-musicien, il y a Jibem Piana, a commandé la Mikili, na ebide soka tika musique et tout tilelo à salaga la musique. Mais to fanda ki boye to moni Bogis Pompema a cette émission à niveau poto a déclaré par 3 naïe vers Weranson. Donc Weranson a devoir Bogis Pompema. Là, c'est long Bogis Pompema. Donc, bazana makambo basala bangomi balé. Bogis Pompema lobi azana banzembo oya pesa Weranson. Weranson a pesa mbongo te et Weranson a yiba yepe banzembo. Chose grave. Weranson a yiba Bogis Pompema banzembo. Donc makambo oya tali Weranson tellement nga David Wembe nazara na Angola na rekotika po eleka inapercité. Na lukiye pe na zuye. Adisha les sénateurs. Donc avec Adisha les sénateurs, on va essayer de parler à long et à large. Adisha les sénateurs a expliqué biso qu'est-ce qui se passe entre Weranson na Bogis Pompema. Adisha les sénateurs, la bouche autorisée, il y a Weranson na kata mora oyo. Boitard mon frère. Boitard David Wembe. Journaliste à vitesse. Sénateur. Adisha les sénateurs. Mais nazara pembe na le roi de la forêt, yebi ke na oto sa 2 mois na kin. Makambo na kati ngolé zara mutu mo mtasala ngo c'est moi tosha le sénateur. Amen. Ba benga nga do commando breveté ya Weranson le ba vient nga Willy passer en direct à Paris. Ya benga nga commando breveté on ba mikolo na kolata ka lokwa ba commando. Ya mo mikolo mikolo na ka boyi pe mission ko sa sulo bina ko za suka na teni mususu. Kona yina ba teni pe na ba valise kwa de na utekin. Donc, Pepe est vraiment il y a des épisodes dans les rois de la forêt, les phénomènes, les leaders des leaders. Donc, il y a des raisons qui ont prouvé dans le monde du poids. Ça a déjà tout au bas de Lukaba. Donc, les rois de la forêt. Donc, je salue donc Kota Zalina Moussika. Donc, il va m'boter dans les rois de la forêt. Mon bas la maman, si déjà ma pata, ma sac, ma maman a exaucé na gladi. Il va m'boter dans yo, na qui n'a vu que bientôt déjà.
ndeka ekozala tokosola wana David Wembe vitesse le seul journaliste atikala na ngola panga ya tikala ya zo makambo tuna maboko donc félicitations David Wembe cheno to bandaki yango pena na bandenge to bandaka ngo wana melelo ya makambo ata na Kinshasa ata na partout na la ndeko na nga pena donc yo balobaka qui ira le premier ira le dernier donc to kanisa nem subato basekaka liboso mamba kosukisa menzoka mutu aseka na sima ine mutakani masolo David Wembe vitesse pambote na mutu nanga lisusu donc vous comprenez Atisha le sénateur aza porte-parole ya Weranson aza pe journaliste donc vous sentez pendant oui na plateau air bon ngane zala penda moi ba directement moi amna so ça ma oyo bon mon ngo penda normal mon boss moi Ricardo Maindo le capable zalaka na David Wembe ko sala bien valimbala ya jobo mbala masolo de belé mais to sola ngo na masola balabala watu betola masola balabala Atisha le sénateur to fanika ka boye na ozala penda moi direct mba moto kota na actualité to fanika ka mbala moko Bogis Bompema abandi ko démarrer Weranson. Qu'est-ce qui se passe entre Weranson na Bogis Bompema? Bon, David Wembe, il y a bien un journaliste intelligent donc pour Oyebi Masolo. Toko betaka masolo ya bato bakufa te babi laisser les morts enterrer leurs morts. Donc mutu loko zotanga loko la Bogis wana sa kufa. Donc to zo beta lisolo mutu akufa. Tozo ke no poser une question tika na selisa de bona. Siko sozo lo bagé Bogis akufa bato ba comprendre. Kasi te ona na lobi. Yango na lobi tika nga na lobande kuna ngai. Laisser les morts enterrer leurs morts. Donc tozo tanga makambo ba kombo loko la bato esi bakufa na makambo ya musique. Na makambo ya vie. Ya loko tozo luka to sekusa bango mais laisser le mutu aseko na mokili zalaka Jésus Christ. Donc mutu loko ozo tanga kombo soki Bogis soki bonani esi akufa. Donc toza na taille ya kopesa ye mingi actualité te po a comprendre que na musique akodi ko zo actualité te. Akena na poto side mbria ye komisa ete asumbaka pamba yoka ngai ndeko na wana nani moto zo tanga kombo soki bongila soki nani na ebiti soki soki ye wana side déjà c'est mbria ye vi et komisa bilobela po ebika za kalata ko kufa parce que pona ye zalaka ni lokola lingaka te bato ba comprendre que abelaka sida azoluka ebike le roi de la forêt za bato presque mingi mitu esalaka biete donc oyebi ke soka meki ba obeta ye siko posa les années akufa na kombo ke no batawera ba beta ye nganda akufaki mais siko biso na lokwa to yebi to bika za na sida to kotika ya kufa na maladi na ye makufa na maboko na biso mutu ko zotanga Bogis wana soki na asala ni na Kongo azanani même ngamo atusha sénateur na leke na succès nga ba lobelanga na minute na ba Canada ba zo lobelanga monde entier to ba yebi ki atusha sénateur mais sotango otanga ba Bogis asi akufa. Laissez les morts enterrer leurs morts. Il y a déjà des gens qui ont fait un non, Atisha le sénateur, n'a invité. Problème est à boire. Tomoni biso nyonso, tomoni Bogis Bompema azo déclaré ndé. Makambu na ye, ndenge Weranson a escroqué ye. Na invité ceux qui ont compris ou soit on a invité ceux qui ont la mission wana. Donc assez un peu mon raison. Bogis c'est un homme à Kolongu la salle test de papa papa sombele li papa na Gambela kwa yaka makolongu la sana na li papa wala tate. Papa mbaka amona pena ke charge ya kozwa mutu moko boza lokwa mutaliboma ayela ke charge belé talaka yemba nzembo ayemba vocal na album papa mba ya fula ngenge mais ba boya ko tchena na clip po ayaka nanu lokola full lokola mutaliboma papa mamona ke po bakenda ko simba bango bazana lemba basimba ka kisi des personnes muninga na mususu famille na ezaki famille à prière ba mema bango na prière basambela pona muninga na ya se senta bien. Mais yesi koyo lokola bakenda na banganga ba symptôme etikala yango mona ka tambola ka bongo na ba makambo lokwa mutu ezo sala tete oh mutu wana zo tanga kombo wana azana ba symptôme mutu liboma so tali ebie so afana se ka pamba baza liboma donc yango mona ka papa batela nga vraiment bato badobelanga mabe mingi lobi mutu azo problème awa ba yalo ba ke papa oyeba yango mona bengana ka yeba bengana na viva la musique lokola azalaki petit moko boye alinga ko etamona na ba boulevard aluka bana baso ba masika même na ba leader ndo mona ka kinaka papa chéri. Eh bien déjà que non kuna d'ailleurs balinga ba moi ba chéri moi bazala mo ebele ndo mona ka kende kotela ba yambaki mais tant ba yeko comprendre que mutu to yami na orchestre à part liboma zalaka na sida ndo mona ba bengana ke suipa papa chéri donc mutu lokola mwana no ozotanga kombo atikala ko zala mission te po mission modèle na Afrique azalati mission mo boya libandira ayembaka donc mission ya ba modèle ana tikala ko zata na non mais abanda ko bien papa chéri za malembe ya lobi ke wera fa devoir yenini wera ko devoir yendeti nini apesa Weranson banzembo ndeti nzembo nini oyo apesa po yatanga ka kombo lokwa ndeti banzembo lokwa ba mokili monde ya surprise so to beti mokili monde ya surprise basala ngona tani ezana nini soki to beti za ba 94 je crois
donc le monde a c'est peut-être l'album où il est en 94 95 je crois sur nazo ko se rappeler so yebisanga sera na Bogis azana ajinin Bogis série wana azalaka wapi non ekozala ajoue pas mais l'aime so azaki na don azaka na don azaki na don ya kokoma apa banzembo wana komaka do nzembo ka komaka pesa wera na orchestre mso pesa batu banzembo te de banzembo na komela ka nde wera donc batu misuso bazalaka ba musicien akomela bango banzembo ka komela ka wera comme si ngane na comprendre Bogis Pompe nazo kotelete nazo loba par rapport à ba propos na comme si batu msuso sola na bango bien wera kaka nde wera nde mutu akoka ko répondre na ba critères na yete na yebisa batu na vie na minute so banganga tu bakoma ba escroc les sel nganga wa pesa makambo za kombo awera donc wera nenga za so sentika na musique ozoka lon lisusu te so osimbika wera mbalo batu ba comprendre yo donc comprendre que ata na fingi kingandi na koyoka na ti ata na simba ki mutu boyoka na te donc les sel actualité ko zo msanga na mokili ba ke mutu mo libandi azalo ko apôtre azalo ko la modérateur ya pasteur Coutinho Fernando donc azalaka pe na musique donc pona zonga fona simba komba wera pona ko za facilité bat ba yokanga et puis bat takenga pe pesa ngai actualité donc ndeti biso nazolo bana o vérité to yenga za soka relative veste o cheli boso cher modérateur pasteur était même modérateur ya zone dia bato ba bande église sika donc bazoluka ko cha ba volonté moko boye po bato église ba chaika donc ça bon donc ndeti biso na ndenge na biso ba triche sénateur so na otanga comme mutu moko za mort akufa ya lokwa na on la musayi pour nga moko la minute triche sénateur na leke na 6 naza le seul mutu na minute na kendaka ki na beti 2 mois na na flat ya cher il y a 2 mois car bien makambutu ya pepele donc tant que tu babo to mona grandeur ya le roi de la forêt donc le roi de la forêt aza grand ouais aso to ebi kazane grand mais azo futa ni nyongo ya Bogis te akofuta nyongo c'est à malembe to sala ba guerre na BCBG ya makasi o lelo le msuba tumsuba daya batu msuba kabwana mo sina mobali libandi yango série mo azala kuna ti bon série wana kutu ba guerre ezala makasi beno wa bana no papa chéri na we ranso les autres simba te koto so ba buaki biso to buaki koto so ba zigisi biso to zigisi pourquoi pas série wana ya la musaka eloko wala po pesa kuta actualité que na musicien kuta jiba pesa wera banzembo aye ko la musango na tamoko déjà ba bengani na wenge akoma na ye mutu moko bo mitelengano na poto akoma ki combattant bazolinga pe kotambola na ete po so ba ki événement na ba combattant ya zo sumba diarrhée pona diarrhée nani sida se comme ki epana wana Bogis nazo sola na yo siko soka zaki mutu oyo ke yo lo bakelo wera so banzembo na tant azaki na BCBG peut-être que BCBG na maison mère réseau simba te so kana te pour réseau les katé ezaki te fara la musama kambo wana inge pesa actualité yo comprendre que mutu comprendre que dans minute okomo na nga ebunga na koma lokwa mutu moko boye na sala na makama musique na Congo te eloko na ko sala rapide pour simba batu batalanga ezaka kombo le roi de la forêt fona simba weranso atisa le sénateur par là olingo lo banini donc Bogis Pompe ma azoko c'est la weranso makama azana trouble mental donc azali boma ngana yebisa yo trouble mental azali boma ngana lo bana yo omoni le roi de la forêt pour lelo travailler mususu na ba parler mususu à travailler na noko na ye qu'est-ce son âme réponse un peu venu ko Congo à travailler na noko na ye oya simbaka wenge banda ti lelo to kabwana boyoka lelo ba mulolo boyoka banzembo bele c'est venu ko Congo les seuls muto azado solo na wera lem so ko manzembo pour lem sur le roi de la forêt mbezaki so mwana na loko la Bogis wana mwana na ko Bogis azaki ba petit oyo balandaka ba wera na basima mais wera eloko azwa ta ko fa ne mingi te potanga bando na ndaka wera exaucer ndo pika crise na loba ngotu mutu na ele ka munene mingi so bi mutu azaka nzoto mikeme santé kena na mutu so d'ailleurs continue ndaka wera so so amonie taka bana ba mesa ko ba restaurant ba mesa ko ba don ko ba piscine ba kena ba place mo bien so muna so mutu mo yaka uluka papa na bongo tala mutu munene so akoti na kati ya veste maboko koti na veste so mutu apamba etikali exaucer na mona le roi monstre so amoni mo na piquer crise Bogis Pompe ma wera so okimae andeko kimete mando piquer crise so amoni ozo comprendre ce que wera tala ke mutu akoya ko bomelanga mona un jour na somo donc yango mona bengana ke somo wana ndenge le roi de Afrique bengana pembe na ye ndako ma créer makambo wana ye moko na vie na ya sala nzembo te bongo opesa wera nzembo ndenge ye moko azana na ba orchestre le katikala ko chaba nzembo bien te nzembo ayemba ya doléance na saka nzembo ya papa chéri papa chéri boya ko yema nzembo wana atalaka o pire petit ko yema nzembo ponga so yemi nzembo lokwa na otoka bwana mida bato ba kantenze nga jibe piano na so le la mida aboya ko yema nzembo na zo doléance apesa ya biyo yema nzembo oyo mais saka nzembo papa chéri dia za na nzembo na vie na yene ngazana yo moko to sala carrière o tie nzembo malungati o sala album to tambuso na Luanda lokwa mikate bazo benga na kutu bato wala nde bato na machete nini boye biso mtu munene boye
te azolukaka mo actualité bozo basede botela banda kuboyoka baboya bongo nzembo nini oyo bokisa kopesa wera son David toza mikolo na hypothèse ozobeta ya banzembo bokisi pope malobi est-ce wera son asala déjà nzembo ya bien na vie na ye sikoyo wana question bokisa tuni bino bafanya maison sikoyo so bisi tokomi ko répondre ndeti ba question bongo ya lokwa tokomi lokola liboma lokola ye pour le roi de la forêt banzembo na ye ekanga mokili ti lelo tofandi awati o senti que non cerveau boyi ko banda biso émission fait banda 14 mais lokola yo ka ba nzembo ya Fani Adadu réalisateur international lokola cerveau boyi habité botika non cerveau monter voilà matete batelema ozo comprendre banzembo totoka lokola ba téléphone totoka banzembo belé le roi de la forêt sala ki vous écoute nous parlons pas pour abandelti donc tous les deux volumes banzembo kitoko na kitoko siko boyi ngwesa nzembo mingi ya religieux toyoka banzembo mingi ba mari ba kota za religieux so moni bato bakoti na nzembo mokilem so ba témoin de Jéhovah bakota na nzembo ya nzambe te bakota ka mingi na nzembo eza ya nini so yo alinge alukela biso ba nzembo ni po partout na mokili na minute so koti ato toza pa tu dilu toza na royal tidilu wa mayanga royal tudu na mayanga ozo kana to yaki ato sala assemblée David bananga na tokota ka toka ba nzembo nani donc so faut sentir sikoyo clé ya mutu oyo ye azolinga le mso abungela donc biso niveau ya wera eza niveau même pas esika ya uta donc biso toza alto level donc toko lukaka kosala ba polémique te na misie mo boya na musique makolo mabata tia bibi pe makolo mabata asala succès moko te ayebana te so tuna ta mona muke na nzela boyo tunie oui vérité ah ba na vérité mais so tu l'as bokis non ba vérité na so vérité bokis na yebi te bokis no même ah tu comme kamona ko David na yebi bokis bokis ex musicien wera ya j'ai même pas ayemba wapi na yokai Mister Studio Mister Studio yo ba ngana concert pa banda ozala ko yo kai na nini ba meka ka journée mondiale ni mo za bongo grand gérant na kati ya na royal pas tout dit na mayanga Yannick ayebi bokis tuna eso oyeba bokis tuna ela zana azolekana tuna ka Yannick yo za gérant awa ya royal yebisanga na ese obi bokis moko boy oyeba ete tana koma bokis do bongila mutu munene na so vérité bino masakana na wera yo président de la République ya mboka mosusu ya Guinée équatoriale obiangema alala razolota wera obenga wera ya na makambo na ye patron millionnaire mwana na ye todo obiangema patron alingaka wera yembela ye kasi bon bala ba succès fa kasi mwana na luka banga pesa ba mbongo ba yembela ba nzembo bokis bopema alobi wera son asala nzembo te oyo bolingelela ngo mwasi donc banzemba wera okoyembelela ngo mwasi te bon eza problème tenga na opesa ye kutu merci pour na yebika aza muta actualité te aza na mokiliti donc batu tout ba yebike le roi de la forêt banzembo ezebele na ko banda kotangela te bato bafandaka ati bato balelaka bato na nzembo mwasi bana e mama molingo pasi ngai nayebaki te o bolingo etumbu ngai nayebaki te bolingo somo namoni na miso alobaka nangake akobalanga bazotuna ngai na bato ngai naloba nini to banzembo ezebele mwa lilobo telefone ekosala bien ozo comprendre banzembo ezebele bafani adado banzembo ezebele donc pitié mon amour oyokela ta moninga ta mawa ndenga kolela yokangi na yo motema otali vraiment ngai nalela l'oracle do banzembo eza donc bele ya wero bokis bopema Boudema Chantal bon soko Boudema Chantal wala zaye ma Chantal ebeta na album o saya zalaka na Chantal na niveau mo omoni ma Chantal oyebi ke ezalaki première sortie ya le roi de la forêt na kati ya mboka ntango wenge kabwani bato baya baloba boye toyela bato mosusu bayana babushi biso toyaka na système kaka elindalala deso tobeta kao kote kuna président biso jibe mpia na yebi babimisi Titanic to biso kaka toye baza ya kodinda kasi ma Chantal eya wana ti ma Chantal eya wana ebeta kao intervention rapide ezwa nano ekotisa dano BCBG dano mozindo c'est biso vérité makambo eza ya kolobaloba bokisa boyanga olobi nzembo ya koboya aza fou joyeux aza fou joyeux ya koboya wana bokisa non c'est vérité aza fou joyeux akoboya kaka toujours akoboya ndeti nga na kolanda ete mpo ndenge aza na toza na problème kasa na sida moko boye eza pende egie tomboki sida wana azosuma na nzela na façon moko mala tala na mutu ndenge atela munoko doko apota libumu ya ntaba donc efanda donc okoka te esenga na kofanda bona obeta basola bogisi mise mwa kala ya libandi
azaka na chasser azaka bato mo bazaya bato mo fa ba yemba mingi na oke jazz ba modèle na ezaki bato côté kuna neti ba papa lokombe vous comprenez ba fait le suma lanchi ba modèle mo ba bongo ye faraza ye ba niveau na yaka ba BCBG ezaka que non papa chéri mutama bataleka mise mo boloko la tomate toboka donc amonika mtu mo ye asali akota kaka ba mise balongwe. Merci beaucoup à toi, Carlos Masmag. Moi, mon balazo, pesa visa d'otalate. Tu as posé à Turquie, Solana, Carlos Masmag. Solana posé à Brésil, Solana, Carlos Masmag. Panaye penda, ezo ratete. Gustave le Kamba Oba. Motema normi longa longa. Beba sikasa ye banini. Donc, vous allez regarder la vidéo. Na roya kotala mwana. Stone. Kotara magambo pas grand kotara magambo benda kaka ndenge ezalaka toni to sisa na biso thématique ya Bogis Bopema na ebité lelo bani okoloba pona Bogis po Bogis ndenge aza bongo Bogis aza ko beta seteke akosamba na wera son na miki donc wera ndenge aza bongo so ake mikili il faut bakanga ye il faut basamba na Bogis Bopema omonyo ndenge. Ah, David Wembe. Vous avez pensé que vous combo ye mona azana mukinza na nenga poto wana. Ya lobi ke ba kosamba na ye na poto. David ngaso opposer nga tikana loba. Loba déjà. Mona no tanga koma azana mukinza liboso ya wera na poto. Est-ce ya kosamba na wera? Ya kosamba na wera te wera azana ba avocat. So amoni ke ye aza pena ke ye soki nani wana tanga kombo wana afunda le roi de la forêt ba koma ba kosamba. Et puis otika mona wera te so mso revara mo mona wera ma otika mona ete. Ça na posa mona wera lemsu na sino esima makambo ya mona lemsu su ba avocat ba okene ba osamba na yi et puis kozala condamné na poto ba okanga yi biso to blague te le roi de la forêt za muto te ba ko betaka su di solo ne ba yebisaka muto te le roi de la forêt même na ba président ba côté sika na poto ba yebi ki wana wera son ko blague akuduti donc soki yazo luka na actualité le roi de la to timbela za muto actualité net singa na hola pate na ko finga bango kaka le roi bango bazo continuer donc na ko finga bango ndeti Bogis ndinga zawana donc yesa luki problème na ngai mais nazo mona ka bato sanga trisha aza mutu mo yeba na ite aza mutu mo na succès ali na santé ya bien te siko mutu bongo rolande soka kufeli bino boko suka bazo luka nde ayebi kana minito mutu osomele cercle azate akufela maboka wera po biki batawera so ba betie akufi bakokunda ekitoko pona azana biki na tika na mikola kotanga na liwana ngai ya sida na otambwa na wana Bogis Bopema na so vérité ayebi kazana mikola kotanga na sida na ye azana ngo ayebi kende na zaboye kala te na okufa mais lokwa mbongo ezate na tumula na ngaka wera batawera bakobeta nga na kufi ya le bakundi ngai c'est tout. Merci beaucoup à toi mon boss moi Coco Maleka prêtre Coco Maleka prêtre kotara du sola David Wembe kosala bien boss Luzaï don Timba d'Angola docteur Luzaï don Timba d'Angola ve tala petit na yo ça na pas ba boss te tala ngai ko sala bien là je vois Kelema Chara ya Nzambe na minute oyo ba lobeza ye bossa solo na minute oyo azo sama ba bien tonton Blaise o tekeni no so minini boye sa Kelema Chara ya Nzambe akota masolo David Wembe akota na masolo ya idéologie TV et ko sala bien. Merci beaucoup à toi mon boss JC Omar. Mon boss JC Omar kotara pas David Wembe et ko sala bien. Pirine Leya, merci beaucoup à toi donc boss à la razala branché na masolo David Wembe et ko sala bien. Adi c'est le sénateur Tomoni c'est le Oscar dossier ya ba audio ndenge bimaki c'est le ameki ko senga batu ba pardon asengé faire rigole pardon asengé hériter pardon mais donc batuni pona we ranson c'est le aboui abo ko senga pardon qu'est-ce qui se passe aussi entre c'est le na we ranson ba beba ni soso et là on a eu David et là au monde on le lelo ba te belé ba comment ba yangi tant ba longwe wenge tant lelo ming ba longwe ba maison ba comment la sande disco ke azalaka mutu mo panda oloba. Au même tu le vois ndeti muto tanga wana Serge Makapu jeune moi ayaka na maison mère on dit mutu ba bengani kindoki na famille c'est Léo nazo ba na yo kenga pe na yebisio ye eloko eboma ye ndenge départ esala na maison mère ti lelo baninga musu bakenda malchancé na kati ezalika ye malheureux malchancé mutampoka mutaketu taka na baninga liaka na bamela bon soka kabona bango aketonga bango
na kati ya wenge ndenge esalama na yebisa kona bamise basala bavocal moko bazwa bachance mais malchancé malheureux moto mpoka c'est Serge Makapo ozotanga kombo wana c'est Léo mutu azala na problème na ye te ezaka le roi de la forêt. Pour le roi de la forêt anyokomi mingi mpona Serge Makapo tala tobandi ese oyebaka ya liboso ya bile na maison oka bato ne baotala bakompone te nga nzoloba c'est Léo kasi Serge Makapo te Serge Makapo komoni babotele Serge Makapo mpona botama lokwa akiki omoni bamakapo wana bazalaka ya bana ya mike na mitu mike wana ya botama bongo lokwa akiki bamabendeli Serge Makapo mpona kodefie yango lelo musike abi te kende se Léo komoni ezabela Serge Makapo abotama lokwa akiki likako ya mutu moke wana ozo comprendre yo wana yebisi yo lelo ya liboso ya bile na maison mère bile akute na maison mère mais tala banda to bana intervention rapide ti toyeki bwisa mpe batia na clip te na biso vérité so tele ba clip na biso nyonso na kati azalaka te c'est vraiment monté makambo na solo nga fona vérifier ngo nazo biso ya solo banda to banda maison mère to sele intervention rapide ti toya na kibwisa mpe na clip batia te kwani premier concert na biso tokendaka na Londres tant tokebeta na Londres tant toye Paris tobeta Parc des Princes le roi de la forêt producteur asengaki vraiment fa basa ba test ba musicien nde bautaki na Afrique fo baya batala mutu position mutu so bakoza na santé bien te abeti concert mo problème ekozwa na podium basala baninga nyonso sala bien c'est le premier Serge Makapo wana premier test de to baki basali eloko liboso bakanga ino azana na 15 heures retard a pongi andola la bien tala la libanda passé deuxième test na ye ba yo kanga na manquement à 80% le na nzoto c'est vérité mais la miliki ta koli na via ma masuba ma lobo 80% ça yo oui rano comme na nzoto na bozo mona nzoto ya sele yo et uti musala pa ko mabongo talaka mundela sala marque na ye moko ya mafuta po eluka mo ebongisa po wana ninga zalaki première rencontre na bango tombo ke kuta na producteur ya kana bala na ye mona producteur abela tanga mona sele ya pika crise bakele na hôpital abi amoni demo nyonso neza ki ba patience awera zotala rare na osani na bandi na bango mwana wana ozomona wana o lelo koloba mabe ya wera na quartier na bango ezalaka soki azoleka aza le sel mutu wala mukatonga luka bambala okalinga na bakalinga na babalabala po lelo azala oyo aza lelo c'est le roi de la forêt wera asali bapesa essence elongia ndenge ezalaka osepela nango te neti yo nayebi vi okola nango nayebi ki sérieux okola nango ndenge bapapa na bino bazalaki baresponsable soki ozwi camarade lokwa sele omemi na ndako na bino papa na bino bamwa bandi kolela moni pendake mwana akomi ndoki azali mutu moko asali mosala makasi na nzoto wana mafuta ezosimba te comme si likambo aselo esubi no nayebisaka bino eloko moko ese oyebi ke so mwana omo bazalaka na mbongo aboyi yo esalaka mpasi me mwana mwa liboma boye ali ane kuna fulu babaka te liboma moto esalaka ebongo mais selo alobi ne mpe mabe te alobi ne kaka vérité ke ye awuta ne pa dikerol awuta ne pa mbuta likasu alobi ne mabe te sikoyo eloko na oyebisa o lelo kouta pa motu eza problème te na ayebaka okuna babiki reconnaissance eza nango kiyange te nde tia koloba ute pa dikerol eza yango programme te ye moko dikerol banda asala eloko na masasi mikomba omasa bundaka te akenda wapi dikerol akenda dikerol akenda faut tuna cerveau ponga moko na yebi te so akenda wapi moto wana botanga kombo na ye atikala kobeta ne concert ata na kikwiti te atikala kobeta ne concert ata na bakongo te atikala kopesa mbongo azwa ata studio te so na bili ndako mabe studio oye pa mbutalikazi asali attention obi soko ozalaki moto chance kotala bato fa batala ye ozalaki le seul jeune andoke na kosalaka masolo ya koswanaka na babalabala koyembaka na bibembe na bandale ezalaka ye oye kote moko boya le roi de la forêt apesi makambo afungoli ji na famille na bango apart noko na alia wana kofelinga mena poto makendaka poto te po ya Alexandre noko ne pona bomo asalaka na bakolia ba araignée wana ye moko araignée alia ye ale noko no yebaka mettre 150 noko na Alexandre pona bomo mettre 150 wa
Na yebi nanga te soko alie ngana yebi. Te alekisa pour na album wana to kolia ba renier alie sko noko nzoka renier wana alie noko alie na yie moko makambo. Malchancé. Jeune moi azanga succès. Jeune moi yokelaka baninga keto nde bafana kala baninga na mutema ne bongaka ti. Wa c'est le. Et puis loko na yebisa bango faire album wana zo sala ya dynastie. Et ça nango bien. Obengi ba collègue na yo posangana. Mais le baka makambo na yo kana otiko yo keza solo ke bobengani na dynastie. Mais soki botiki ye poka ya disque wana ezayi. Boluka ndoki te boluka nganga te ndoki na bino pe libabe na bino ya disque ne kozala mwana wana Serge Makako. Bosala les marquer 3 personnes. Bill, JDT, Bill Clinton. Batu bayemba, batu babina et qui n'a très bien. Mais ceux qui vont malchancés, il y a muto atambola na mpokati lelo ye baka place azo kendete. Place vina ye sike uti ta maison na place ye kende kosuka ye barate. Lelo toza le 20 novembre. Boko pesa nga raison. Boko fana na ba komo bolo ba jeune moko boya zaka ya wera lobaka ngo. Aza malchancé, aza mutaketo. Talaka mutawekela Shabani Ndonna. Jalousie na mutuka yo to ba peso telema otambola kolo mutuka linga teka mutuka na ye. Osilikela kolo mutuka. Vie à celle yo tie zala bongo tie comment ti lelo. Azaka na vie mo stable ti. Apa ka ndenge vena biso didi kinwani ndeko le roi de la forêt asunga e poisson ba moi était na lupango azaka nango oyo lumbaka solania na sima wana. David qui a ingratitude derrière. Il y a qui inquiète. Mais à l'objet de l'eau, moi, ils ont gravité. Ils ont gravité. Mais c'est quoi? Source. Il n'a pas à 5 euros, pardon. Il y a tous à rater la tina par. Il y a des gens qui ont été sur la cellule. Moi, on a des gens qui ont été sur le daï. Donc, il y a des gens qui ont été nini. Alors, ça, les gens qui ont été capoya batchake kati. Avec que son lobby, on a dit qu'il a tout à tout chacun le roi de la forêt. So bitu le monde que oh, montana succès de tika to peut-être et comme il exagérer. Il faut faire son kubana so otakeyi. Biso takara to ki para ito occupé mutazanga succès. Mutasali featuring na mokili mombetika la ka sala featuring na Yesu. Boba tous bazana mokili ya yembi na bango bezo simba te. Wa c'est le. Donc il tika la ka Jesus zo nga senga featuring. Ayembi bina abanana fali fala côté studio ya Nzala. Spara bando sombele banda tongo ti ya sombele kwanga na 12h na studio na yemo ka futele na bambongo. Aboya fali wana. Ayembi na faire rien. Ayembi na ba déplique, ayembi na ba Freddy Miyaka, ayembi na tout le monde. Toi avec Manabi na filé. Ayembi Manabi na filé et ko simba pe kakati. Azana malédiction mo ya famille utana ngo po ya banda ko yiba basoso. Ah, na vérité na bandel ba yebaka ya no yiba basoso. C'est le. Ko muto azana malédiction ko yiba eloko nyonso me ko ya ko yiba soso e ratakati. C'est le ayiba soso na banda. Ayiba ka soso makasa tika ba soso batu ba ofela memi mama na ba tiki bana. To ba ko lakela na ba lakela ya ne tika le kumba ka eti le net ba wera so bazala makamute. Ndenge mona na ya ka maison mais to ya ba problème. Yo mona ba siba krine sala ka succès muta sala succès na kata maison mais ton bazala ko ah ya phénomène wa mbote tatu na nguna o arabili muto abwaka abulu ya bulu ya bili kaka koko iko bili kaka so elo ni sala ke botsa selo na clip te to chaye te monde ko ensemble elongi ya mengo moni to pepe kala sali corté azu mutu mo achena sima ya fiche jeune mo achabo mengo selo ya na elongi na ye siko tele ke pardon ba yo ko pepe kala tikela wera ba biloko mo ba chaye pe na clip exactement ba chaka ino ala ka baluki ba traiter elongi wana po bongolongo ezo bonga te tanga mutaza elongi lokwa libaku oyo mutu so apeti libaku ndenge sala so elongi so aselo ezaka bongo elongi yako moyanga lokwa marteau tenai elongi yako mozo ndi nzungu batokisela lotoko donc position ne yeba na kata zaka ndenge nini atie C4 na kimukolo tala ndenge komi lokwa jeune babenga Michelin wana wera mutando bunda wera zo botika kaka botika biskotaka wenye so mboka 12 presse eloko oyo ekosimba te oclip ekosimba te nomona bande kodimine ye mais teke mawa ya wera lelo ntango bamisie baolonga be te mwana yango mpe bato bango bandokanga ye mpe bakie na bango tika na lobi sino mwa bazoke mwa bazwi mo bakomo tiene mo balerte général bakomo tiene mo
batemps présent bakomo tia na mwa banini omona eselengi nde tika efungole mwa makambo ma trop bato mosusu bazala mawa bato totake na orchestre oyo bato balingaka nga te ezalaka bato collègue na nga mais kolo orchestre azalaka na mawa na nga mpo wani elongi na nga ezalaki mo lokwa safu epoli donc bilongi nde ndobimisa bilongi ebele elongi nde ndobimisa makambo ebele wana soka elonga selo biso vérité mo lokwa micheler mo azokomprendre te position marto atena mo lokwa libaku mo lokwa nzungu alotoko bazotokisa komi mwindu mopanzi nango okomprendre nyonso na sele yo ye wana papa ye wana Adisha conseil nous repose pour na selo to ko atteindre un peu vers la fin na repose un conseil moko te conseil na ngezaka ke non aluka moyen amicha na esika na ye po esika ya zolinga komicha na akomi wana te esika oyo azoluka na akomi wana te mwa mawa baninga bayoki mwa mawa beke non na minute on eza boye to benga na to sangana ekola musate ti ye mutu bazakane na succès te eko pese mwa actualité bamoni pa boa kikuna bamoni pa che mwa nzambe pese mwa actualité ekola musaba te bele bazana bakeye mana dynastie bazaka sous la succès te osala bien ozo comprendre donc dans l'attente to pesa bango bonne chance ne bozo sentir na minute héritier watana bakangi mokili po wana so tuni banikoka les formateurs de boss ouais so héritier mtakaki nikoka les formateurs de boss nikoka les formateurs de boss azaka patron na Angola azaka patron na Kina azaka patron na Dubai tina Chine bakoye biso ke watakaki na makambo na minute so ko yeba koko maleka prêtre donc koko maleka prêtre donc muta makambo aïe ça minoka sele so ke pas docteur Marcelo Sadi les savants noirs docteur Marcelo Sadi les savants noirs oui biso ka héritier kuna on raté de pas na ko raté de so ke pas phénomène qui est en zeta mbongo mutata molaka na visa na kata poche ba oui biso ka ke non c'est héritier a retirer la botanga lo jamais sele yo atekela tonga mutu ba botanga lo ka batu wana donc on a confirmé que na biso ke non na minute so biso dona temps wana te po we razo sala makamno ba petit na yi bientôt tozo ke na États-Unis tozo na des concerts na Dallas na Texas soto sisi tozongi kuna ba combattant bazana bangota kuna ba combattant bazana bangota biso banga combattant ba combattant ba banga biso koso ba combattant banga biso te banga ba fanda kimi bazela biso to yale ba manifester omoni mutu alinga beta mutu ngaso na si David na beta eba ngam na banga ngaso na kana ya David na fanda kimia ebika to okuta na to amibali juste okuta na maman akse salami mais so omoni mutu aganga baseke loko ezati yango wana conseil nyoko pesa pona Bogis Bompema bon ye ndeti conseil neza nango normal alukaka hôpital a bien o bakopesa su bakalma moko ekomeme su pendant 15 ans po badiare wana azosumba na poto eza soni po balati se badishikanta ba modele nyonso dishikanta basuka euti na nini na Russie donc badishikanta baosala ezosimba te bapesaki ya France esimbi te ya Suisse esimbi te ya Suède esimbi te ya Allemagne esimbi te donc sona minute oyo dishikanta bazolata euti Russie Bogis naza bonga alata dishikanta ata dishikanta fit ndana donc ye abima kuduté so monika ba journaliste ba pesa ba 30 ba 2 héros ba 3 héros pour les kana be mission na ba mwana pour ba luka moya abima kata fana na ndaku yeso atamboleka muka sumbi atambola sutu adise sina je to suki na biso wa na ebite o pesa mambote papa to yayo wa fa pesa na mbote liboso na ba bina minute oyo tala faut kumisa nzambe so za ba leader lokwa ba les rois de la forêt ba pesa mon pouvoir on se comprendre David biso lo ba toucha sénateur santé ba na staff monene ba petite sœur moi bien ba jeune moi bien ba c'est les amis d'Adricha sénateur donc ça ça pas comme na ba fan ça pena na ba fan dai voilà ça va ah non oui ça vérité so biloko la pa bogi c'est ça la rati biloko pa c'est les autres on a jamais les amis de c'est le bon que ko luka nini mutaliaka kuanga makasi na bandai na muto Thompson awabende biloko son nation na ba fan donc pendant la groupe nanga pendant et se soutenir ngana minute les amis d'Adricha sénateur na kata Luanda salama te pour Luanda yamboka bateti Luanda tout le monde aboya ka mutu Luanda tout le monde azaka danger nga boye na bataza danger te ma komisa danger so na ndenge so ba mboka o so Adricha sénateur na nzela les rois de la forêt ba passer là pendant que non fan club Adricha sénateur les amis d'Adricha sénateur et yepe na kata mboka et yepe na kata Luanda dans la bande ko pesa mona ba mbote na bandi na petite sœur propre il y a bien que la petite amie Costro de courtes jambes Laura Alidor il y a Jinoro Lenga maman moni Jinoro Lenga comme ba mo États-Unis zo mona penalo ba John Cena zo mona ba Jamaicain taso mo bala na bataille bon Jinoro Lenga il y a Laura Alidor ba mbote place aux alliés vraiment ba soutenir Adricha sénateur Vanessa Bokundu il y a bien ka mida ya groupe moi c'est Nzambe Nadia Mbombi donc moi ça pemba l'équipe a descend na pembe ba mbote na place aux alliés donc na moni bongo emengonga
et mengoya donc bambote na place ozali gela on pata mvua ma bambote na yo Junior R10 Sheila da Silva bambote na place ozali Paito Pedro son angol bambote na place ozali donc Yannick Fender Charge Yakuka bambote na yo Fatou Siala la Rose Rebecca bambote na yo donc Bella Viana bambote na yo donc il faut faire fameuse donc batona tout le monde n'atteint ba combo na Tatiana la Choco batu pela ba soutenir Tricha sénateur na ndenge ya kati ya Luanda oyo donc pona ko sisa bambote na ngana kamfufu na bono boss vese ki kata na kati ya kamfufu bazala ka bongo na boss Steph Lufulanga na moni susu boss Jiché Bossisi na kati ya kamfufu wana leader à 7e génération na kamfufu boss Gougou donc l'américain noir donc na moni lisusu donc batutu balinganga bambote na bango 7 mètres donc j'ai do Ibou la Mercedes chef na biso to basoutenanga bazakana Dr Marcelo chef Eto Soukama chef Percy Soukama chef Ngando Mika zalaka na mokila zalaka na Mai oncle Edo donc bambote ya batutu balingaka Tricha sénateur bambote na bino na pesi donc à la prochaine abika David we maza mutu nanga prochaine ezaka yanga donc so na benge na tongo akoya na benge na moyo akoya na butu akoya donc tozo zela réaction na bango so ka ba réagir ngana zana David, merci beaucoup, c'était Adus le sénateur avec David et Wembe. Donc, pour tenir une rigueur, pour tenir Adus le sénateur, ça engage que lui. Donc, Adus le sénateur, Azali, fan à Weranson, Azali, travailler à Weranson, donc ce n'est que normal. Ceux qui ont touché Weranson, Adus, il faut répliquer. Adus, il faut le babo et Senga le babo, ils appellent ça Aliaka, donc ce n'est que normal. Donc, quant à moi, na kosenga bino boteni nga rigueur te eza normal donc na remercie pe bato oyanga o bazo sala David Wembe azala merci beaucoup à toi mon boss Diele Machara ya Nzambe Diele Machara ya Nzambe zalaka na David Wembe tonton Blaise bravo au technique no so minini ozoka makambo sito bani makambo donc bozalaka na David Wembe ko sala bien merci beaucoup à toi mon boss JC Omar Sola kana David Wembe mon boss JC Omar Sola kana David Wembe on sala bien émission na bina ngoyo donc toza na posa na bino bokota kota pena na masola balabala bokota na idéologie TV et ko sala bien Pirene Leya na bingo 3 fois Pirene Leya zalaka na David Wembe ko sala bien merci beaucoup à toi mon boss moi boss Mboshi mobala Ross ndimbo na niveau États-Unis wana beaucoup takakotaka bozalaka na idéologie TV na Rosina bébé Laura donc bozalaka tio vous amuj muito merci beaucoup à toi Davinel Davinel alingaka mingi libanga bozalaka na David Wembe sala bien derrière la caméra c'était cerveau monteur bana matete botelema bosanze benaka oui ba image ya boy eza bena cerveau monteur idéologie TV tozaka qu'il pleut ou qu'il neige donc nzamba opesa so makasi tozaka en vie. Donc restez branchés sur Idéologie TV à Maramba bien ça beaucoup trop pour s'abonner à Idéologie TV pour avoir la réalité Marambu tout au bolingara na Idéologie TV on est ensemble avec vous. Ciao.